Merci Nabino Balandi aussi à du Congo, merci Nabino Baye Ubanso. Vous avez sa biso confiance, ndenge to bisa kibino izali sengo pona biso ya kukuta na lisusu na mukola lelo pona koya ko analyser ko réfléchir par rapport ya makambo oyo izali kolekana kati ya République démocratique du Congo ndenge boyebaki jeudi nazalaki menacé agressé et pas batu oyo bobalingaka mboka na biso te. Je crois bokomona awa boye ndenge nini ba cicatrice etikali ndenge ba bambaki nga banzete tant tozalaki en plein musala na biso ndenge boyebi ya kosensibiliser bandi. Alors lelo oyo boye bandeko na ngai bakongomani bien que nazalaki agressé vendredi baninga tozalaki na bango tozwaki détermination ya kobima vendredi pona makambo ya francophonie. To komi na première rue limité bisika oyo ezalaki centre ya rassemblement bisika oyo na baninga to bai to kutana bango bino banso bomoni lolenge Chilombo a déployé ba minduki a déployé ba FRDC a déployé batuna bango pona ko empêcher biso pona ko sala ba manifestation oyo boye ezalaki prévu. Mais tant que les Congolais, le Congolais qui décision, Yako, tellement la makambo francophonie pour Nabiso, je pense que ils allaient victoire. Oyoboye, peuple congolais a joué et puis a gagné parce que Bomoni, Félix Tshisekedi, le Lengenini, Abimisaki, ba militaire, Abimisi ba soda, Abimisi ba garde républicaine, Abimisi Minduki. On dirait comme si tozali na Bunagana. Et on a monaki, to sukisaki na déclaration pour na kotalisa que dans les prochains jours to kozali sous na balabala pambate mboka eza kokende mabe. Mais pas si na biso ezali que tangu tozobengisa bandeko, tangu tozobenga boya to bunda pona Congo mboka ezokende mabe, bandeko ebele bazalo na kati ya distraction. Il y a makambo ya francophonie. Oh, c'était le moment favorable pour la biso peuple congolais. Il y a côté lema pour la kobunda pour la mboka na biso. Parce que bon moi on a solo avec beaucoup d'énergie parce que santé ils a vraiment mal monté vie menace on a ça possible douleur na kati ya loboko. Alors le coup la maman océan du Congo azalité mais bozomona moyen totika chaîne bongo il faut toyaka pona koyebisa bino makambo oyo boye eza kolekana kati ya mboka na biso. Arrivé à francophonie bomoni peuple congolais dans son ensemble aza ko se retrouver te. Mbongo oyo gouvernement congolais bimisi plus de 69 millions de dollars américains pour na makambo ya organisation ya francophonie oyo. Lelo obo elinga kesenga rapport francophonie eya pour baba mabanzela francophonie il faut ya pour batia ba pool public na balabala batia ba kura batia ba mwinda ngeli. Mais likambo ya pasi muzu ezali bakei kozwa même na ba service ya restauration ya ba paya ole ba recourir na bana mboka oyo boye bazana ba misala wana basalaka ba ukozo bandeko na bango ba embaucher bango na période oyo boye moi 10 francs moi 100 francs bazozo po esunga bango. Mais bokomona wana Félix Tshisekedi alinga komisa francophonie oyo bolokola récupération politique kota na kati ya bilala. Mais pas si muso zali ke bozomona meke non même bango moko ba français ba réduit nombre ya batu na bango parce que boyebi première fois tant que organiser la francophonie awa en 2010 si je me trompe pas boyebi que président français François Hollande ayaka abo ba betana yana Kabila ba pique. Mais le oyo boye bomoni François Hollande tant baso na Kabila na 2010 2011 biso nyoso toyebi ndenge nini pouvoir à Kabila ezalaka. Mais aujourd'hui ce que nous pouvons constater ata bande ko na bavani na France bovani na bamboka wana même ba moko bakolo langue ya français ko bazo promouvoir francophonie
baza désintéressé na makambo oyo boy kaka biso lokola toza na ba dirigeant moko balinga le kumu bazo sala makambo po bamona bango nde bozo mona makambo oyo bazo sala ka ana kati ya mboka na biso. Congo eza mboka moko oyo boy sur le plan ya vie normale ba congolais bazana to ya survie eza muke. Soki tozwi même ville lokola ya Liège na Belgique na ba recherche oyo tosali, vous allez comprendre que cette ville là Liège et l'équipe budget RDC na mbongo. Mais biso tosala mbongo ya muke tolingi tosala makambo ya minene. Eza lokola papa azalaki chômeur azoka kolesa bana na ete baokeli mawa bapesi ye musala ale lokola na banda komela mwa chivage te banda komela mwa kasel te ale mbongo nyonso akotisi yango na ambiance. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui na régime ya Félix Tshisekedi. Mbongo ya muke mboka lokola kutu Canada eleki biso na budget kobanda abu ti soki wapi balobi tokoya makambo wana te parce qu'il n'y a pas de sérieux. Mais botala batu oyo balinga lokumu ndenge bazo sala pona nini po bamona bango au moment où bango baza na kati ya distraction Minembwe Bunagana Masisi Ruchuru bazo continuer koboma batu bango koto bazo fêter francophonie. Au moment où Poutine a bengisi ba président africain nyonso bakenda ko solola bakenda ko renforcer ba relation diplomatique na bango awa na Kisasa bango baza distrait na kati ya makambo ya francophonie. Au moment où Poutine a ko solola na ba jeune président na Traoré na ba président ba pays mingi ya Afrique o bakenda ke kuna o ya biso délégué Jean-Pierre Bemba alali na miso ya batu aza ko rofler bon on dirait comme si kaka ye moko nazalaki membre ya gouvernement ou bien ba président o bakendaki wana bazango bazaki na voyage o bezaki ya molaité. Comment est-ce qu'on peut nous prendre sérieux au moment où les Burkinabé sont éveillés dans un discours ni Poutine azoloba, au moment où le président malien, au moment où le président tchadien, au moment où plusieurs pays d'Afrique ils sont qui attentionnés pour na koyeba ni nezo le karana na Russie. Jean-Pierre Bemba akene kosala la biso spectacle pendant kotali sakeno mboka la biso meza kolala. Rien ne marche. Yango tozobebisa peuple congolais ya kotelema parce que soki bolandi biso ba Bruno Mimenga oyo boye bien que bazo menasaka biso bazo luka koboma biso, nous avons un esprit révolutionnaire. Lelo oyo bobota nini de kina Niger, le peuple nigérien batelemi parce que souffrance c'est le qui bomona ki bango na coup d'état ça na Niger na ba drapeau na bango national na drapeau à Russie. Russie a ça la toilettage en Afrique. Russie a libéré Afrique na mort na maboko ya ba occidentaux. Oui, certes. Russie a un peu partenaire de Otoko Tchele monter massa pour ça parce que yé personne ma benae. Mais le vrai problème awa Tibo Moni président wana Niger a sali coup d'état parce que azali kaka na zoka na dimension ka ba pays na biso ko la ba RDC boy. Mboka eza na souffrance, les gens avaient l'ambiance, peuple a ko se retrouver dollar et mati, mais na munoko na bango, dollar ba joso na 21. Nyoso wana ezali ba émotion ya Félix Tshisekedi. Dollar et mati et kiti na okande ba bona 21. Mais bino boke na ko luka dollar so ba oteka bino na 30 000 francs. O ezali escroquerie ya bande ko na biso ba kambiste. Bon kanisa tango chulo babandaki pouvoir na 2019. Oh dollar ekiti par après bo monaki ndenge ni dollar mataki na mboka lelo oyo boye makambo lekani na Niger il faut servir même ba militaire na biso et servir bino leso et pesa bino leso fongo la biso na bino bozo mona désordre za na mboka ba ennemi bazo kota. Mais au Congo nous n'avons pas de militaires, nous avons que des tchokova, tout ça ba commerçant, tout ça ba ambiasseur. Botan la pèque non un capitaine, le jeune président burkinabé, le capitaine, botan la généraux na biso au moins ba kana ba sap, ba carton, ba nini, ba zolia, ba zomela. Donc le contexte oh le cani na Niger
Et ça contexte au biso ba congolais toujours subir. Mais le quoi tout ça ba soda moko donc ndo bité ba coopéra, ba commerçant nde bozo mona bangwana moyeba kipe makambo ya mboka et ça te parce que Félix azo bomisa ba soda na pour rien. Lelo oyo boy. Botala vague ya ba coup d'état o ebandaki na pays wana de l'Ouest. Mali, Tchad, Burkina Faso, Guinée, Niger. Et puis Moutou, Poni, et puis quand la médiation, ma cambo coup d'état à Niger, Izali Idriss Itno Mwanaya, président Idriss Déby Oya Tchad. Et ça, bango moko batuna na ba ebani. Lelo bota bomai makambo leki na Niger boy bango eza lokola makambo toujours mona abo. Président wana Bazoum a gagné une élection te quand ndenge Félix a gagné une élection te. Kabila atika ki pouvoir repas ya Félix Tshisekedi après avoir koyukana. Ndenge moko pe okuna na Niger et Salebi. Président sortant wana atika ki wana pouvoir mais azaki marionnette ya ba français. Kabila atika li Félix ba garde républicaine. Ndenge pe kuna na Niger batikela ki. Donc OK baté biloko wana ekukipe ko se produit parce que Félix azo mi mona que Congo oyo boye eza ngai Congo oyo eza biso ndenge to solo ba abu plus de 275 familles ya Tshisekedi ba postuler na députation. Donc so to zuka famille ya Tshisekedi to koza na parlement déjà mobile ba kuna. Ya wana bozo mona to solo ba peuple congolais tellement parce que na minute oyo bonde to zali awa. Bolinga dialogue te. Donc ndebo sanctionner Félix. Parce que l'élection, elle est pas déclenchée à la révolution populaire. Parce que ceux qui battent, le peuple, botelema, bobunda pona ba droit na bino, que mutu azo mérité te. Pas batou bazo boya ba élection, nazo baté bozo boya élection. Siko boko za libanda. Pas bosala nini? Soulèvement populaire que ça a un impact makasi parce que ceux qui vont voter et que va publier Mutumusou là maintenant peuple à côté de Manababa pour revendiquer au lieu de que non il faut parce que makamu oh tout aux mona oh ceux qui va dialogue c'est le peuple qui va souffrir, c'est le peuple qui va manquer d'électricité, c'est le peuple qui maquera mais ceux qui vont une élection bolobité awa botoboy loko oy awa botoboy mutu o boy faut sanctionner bango ce qui va publier mutu ante botelemi pour la appliquer révolution populaire article 64 mais regardez ce qui se passe intolérance autre ça na Kisasa bomona ki wana semaine passée honorable Delis ça kenaki na kananga babambie mabanga babeti libanga na ba journaliste bakendaki na bango jeudi passé ngai balingaki babomange pa bato eside babeti nga na loboko awa nde nazoloba nazoka douleur moko boko ndima te nde bozomona awa bokabu ya benda bomona ndenge nini cicatrice etikali nzete ozaki nzete balandi nga lokola nyoka po baboma ngai intolérance oyo boy toza nango maintenant biso na bino tout toza na opposition tozo bunda pour que to benga na Tshisekedi azo gérer mboka mabe Ozui Jean-Paul oya quartier 3 ya parlement debout ya décidé ya quartier 3 ye muto pesa ki ordre ba beta ngai ba boma ngai eloko bazoli nga ba boma ngai na yebite na sali bango nini samedi wana nde bomona ki bango baye wana bakomi na maya changa babandi ko buka ko beta de siège ya nouvelle là tandis que biso na bino tout ozo bunda bituma pour la vérité des urnes tozo bunda bituma nini tolongola Félix Tshisekedi tozo mutu o ba ko protéger biso mais bota makambo zo lekana batu wana o bana ko ba non e biso toza ko défendre ba valeur biso toza parti à valeur mais le o boy décider monde a été découvrir que décider ezali parti à valeur te ezali parti ya bakolona ndenge ba diplôme bazo se comporter ndenge pe batu ya décider ya fallu ba komi ko se comporter donc naza a on a mis ça bino naza na sécurité
Bruno Bembe nazali résistant na zo bunda bitumba pour na mboka parce que nga na zo bunda bitumba te pour na ba politicien parce que ceux qui to comme na niveau obo eza ba politicien et belé to comme mona ba comme na bango bazo afficher na CENI ba miso na ba ko postuler te donc na minute oyo boye biso peuple congolais to fungola miso parce que ceux qui ba meki à 2023 libe ba libonga yango na zo benga na bino naza na insécurité nde nazali awa soki nakufi lelo ezali bato ya eside Jean Paul oyo ya quartier 3 ye mutu alobi il faut aboma ngai tandis que ngai bituma na ngai nazobundisa bato ya eside te mais bituma na biso tozobundisa régime pouvoir à Félix Tshisekedi oyo boye tangu nyonso olia vana na bureau à travailler Félix akoma na bijou ki kabilongi ya ba fête samedi passé a bozalaki na fête ya mariage ya mwana Mboso ya Bahati Lukwebo botala niveau mboka komi kokende caméra uti konome bana na ye na ministère Daïda mwana JB Piana banome na soki conseiller ya matière ya finance ya ministère ya économie mwana na ye caméra anome soki nani wana siko bino batu oyo bozo mona bino batu oyo bozo mona miso za kofungama pourquoi ne pas to telemisa peuple wana to bundisa batu wana poto sauver république yango nazo senga na bino bandeko na ngai soki to sana bolingo ya mboka oyo to bima na kati ya distraction to bima na kati ya émotion parce que bota na kutu somengo zo salema basket match ya basket entre Liban na RDC courir Katani insécurité partout mais tozote ka image ya mboka tozote ka image ya mboka tozote ka image ya mboka bokote ka ngoya ngwana bozo banga ke ba manifester basala musala bango te to dénoncer te mo crime bimba et mon complicité oh tu sais déjà continuer ko travailler en coulisses na Kagame yango na bengi bino bande ko na ngai ça teza ko déranger nga loboko ezanga bien te moi na continuer mission makambo ko beza ebele meto ke na onda munda so za kimba na bino liboso ko s'abonner ya ko landa émission o bobo s'abonner massivement bo partager émission parce que biso to yebi Chilombo élection ou pas élection Félix Tshisekedi finira toujours par partir numéro na biso zali wana na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde okokoma ya biso po bomona niveau ya irresponsabilité bato oyo bazali église kimbangiste ya pamba ba mama église kimbangiste basombi bateau de pêche moderne mais mbongo ebimi na francophonie bakoki kosomba ba bateau de pêche po ba congolais balia ça passe yo na bengisi bino to telema bitumbeza liboso na biso makasi soki tosala attention te ba ennemi ba koresir biso nde na bisaki bino ke Kagame a réussi ba pays voisin nyonso ko convaincre bango po ba servir RDC ngana bino tokuta na mikolo ezali koya mais boye ba toujours que Océan du Congo azali na hôpital na mona na bisika oyo boye baza kolandela ba soin je crois beaucoup mona maman Océan ba mois ya octobre ou bien septembre ça dépend à ndenge nzambe azotambusa biso ngana bino tokutani na mikolo ezali koya matondo